Saratola TV. Olimba kanga chaîne Saratola TV pendant une année. Pourquoi? Pour analyse, pour la salle analyse. Non, tu as le temps. Oh, toi non. Liberté d'expression. Liberté d'expression, bosso na politique eza okangama. Liberté d'expression exacte. Saratola TV. Mama carnet rouge. Vous avez la sunana. Hein? Vous avez la sunana qui? Et bongo l'été à Kanda. Azan Kishasa. Il y a Freddy Makola. Azan Kishasa. Makaouz. Azan Kishasa. Et Sili, mer rouge. Baobi Masumbo côté. Mais Baobi Masumbo côté. mais Saratola TV. Mais il y a tant où tozongi na Rafin Tumba. Tant ayaka oloba sur liwan de konae. À mon niveau choqué. Na landi denile sazoloba. Moi c'est à Marcelo Azaki belle ya ba BBL. Mais il y a des nids si moi si n'a salapé AVC Mbangé tenga maman koloba yaka au rappeler à moi. S'il te plaît, je n'insiste pas. Saratola TV. Kulutu Ndeko Leki Christian Bosembe président c'est ça. OK. Ouais, honoré bino. T'es à honorer biso, t'es à honorer bateau bafingaka. Non. Ouais. Saratola TV. Et pas si nango sous César. Réputation bazola de sa maman blanche. Et qu'on touche bana même na ba classe. Parce que bana bara son frein. Ba banotu na baninga na bango. Est-ce que c'est vrai que votre maman fait les BBL? Saratola TV. Tant au Denis les sazolo banga na landa Denis Lessi. Alela na télévision kolela te mais regret tant ba toucher maman Tina. Ba rappeler que moi sinarana asala AVC. Ça choque. OK. Peu importe la divergence to ba problème ba na bango na Marcelo. Akanga munona e. Nana Kangamno. Denis Lessi, avant d'Akimia de la Marcelo. Non. Il n'y a pas de pasteur. Botika Biloko yo bozo détruire mers, bo détruire génération oyo. Saratola TV. Voilà. Copie collée qui to côté. Au moins fait rigoler les lobabi à Saïli Bisso Festigola. C'est à féliciter. Ah Michel Bossa Salaire. Na Congo. Dans son moudou. Là tu es conscient. Wana son moudou sou pas tché. To lobabi. Deuxième. Alandi faire pour faire à Missa que l'eau ya bien. OK. Mais pourquoi Kakotambo na mitambe a fali? Saratola TV. Mani de John Tokos. Mani de John. Kota na chaîne wana bimiselanga combien des émissions au manika salaka to ba analyse o ya salaka et puis yebisanga ba contenu ya kota na chaîne na izani. Moi perception na bobakanga bakanga Saratola 10 ans. Saratola TV. Parmi bato ba riposta qui ba message wana bazako riposter na ba TikTok na bango ba pamba to ba salaka yango. Même si c'est le cas. Prenons l'exemple de bato wana nyonso to vino maniqué. Est-ce que maniqué bako tient na liste ya bato yo bato lobela l'immoralité et la violence dans les médias. Pourquoi pas? C'est la seule femme au finga bana bato sans crainte. Saratola TV. Ce qui monte comme un niveau ya aussi la Jésus-Christ analyse. Biso tout tikali to apamba. Voilà. Kinduma Jésus Bible bomba yango. Baso Jésus alala na Bible ba bomba yango. Yo osenga muto yo moi si to yebite bana to monate. Hein? Mututu a comme moi ça Jésus, mutu aza instable na bolingo. Jésus aza instable et si ka bota mito yebite. Oh nanda kwa mapata. J'aime déjà Jésus aza douteux. La grossesse de Jésus est douteuse. Et si comme Marie azula zemi wana to yebite. To yebite? Hein? Zemi ya pamba. Bofinga bato bana bazanga tata. Mais Jésus aussi n'a pas de tata. Saratola TV. Bandeko no mususu question ya moi mulai tu as le temps de répondre. Bandeko no mususu pe lelo basili ki lokwa ba maniki balobi pasteur Denis arrête ça. Et c'est pas vous avez raison lelo o ya kutaki Denis ou Denis a na raison ya kolobaki pasteur Marcelo lelo azana simaliwa moi sina. Na yote loba awa réseaux sociaux comment ya bandoki. Réseaux sociaux vanda retard à Denis ninga ofinga ba pasteur mususu. OK. Est-ce que ça la maka? Saratola TV. Au moins ko bato ebele lelo ba pekisa basi na bango ko sambela pona ba Denis Lessi. Olobi? Bato ebele ba pekisa basi na bango ko sambela pona ba Denis Lessi puis bato ebele ba boya ko sambela na l'église de réveil pona bato ka ba Denis Lessi. Az exemplaire té? Az exemplaire té.
confort et proximité du service. Véhicule neuf, tarifs accessibles pour tous. Madjabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Madjabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Madjabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Madjabou Cab, 085 435 0000. Madjabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Madjabou Cab, l'univers du confort. Saratola TV, la chaîne qui assure, Bonjour, bonsoir, soyez les bienvenus partout au monde. Vous avez ébélé na 100% Star, émission Oyo mais Oyo en dehors la caméra, qu'on mettre en haut devant la caméra pour vous la servir. Nabino Oyo, vous avez des difficultés, vous avez information en temps réel, opportunité Oyo. Fabrice qui t'envoie à Pesabiso, tous à la caméra pour leur transmettre toujours message dans temps réel. Et bon, on a dit non ma sampo, Eldor Mukoko, Dieu merci Mbadinga, équipe Mobima 100% Star, tous à la kawa, merci Nabino, vous continuez pour s'abonner, pour partager et tout ça aussi. Merci na ba chaîne partenaire Olelo, ba pesa confiance na Dieu merci Mbadinga, tous à la caméra pour leur transmettre message dans temps réel pour ba tenir sur ba à côté moi pour mon kilinza makila ba te belé, il faut ba zala musu sazawa. Merci na Saratola officiel pour émission Lelo pour comprendre que à part la FG télévision et vous appelez na Saratola officiel place autour solo la pena makamwe belé nous avons des questions d'actualité autour lobela na kati émission Lelo et rien à dire to lobela no dobi actualité ngana be on beneza actualité mais na monde internet to benga actualité parce que tout le bela sujet autour le bela trop biso story to za na matanga na mboka ou moi c'est un homme de Dieu qui est Marcelo, pasteur Marcelo, où il y a auteur au Pedre Moissinaye, mais lui moi Sinaye le bise battu belé et ils ont continué quand on a basé dans un belé, besoin intervenir c'est un autre ça merci na sponsor officiel Fabrice qui t'en venu dans Tcholoba et à Weya Lipa li 3 fois mobile depuis Turquie, à Christian Lembi par Zouri à la bière de l'X, Arlette Magema espoir de la jeunesse depuis Paris, à Papa bienvenue Bouissou de Sous-Arlène, il y a Tala na Suisse-Ouana et à mon vieux Canon Luba qui statue de la liberté. Invité la Lelo et aux ala Madame Saratola. Pourquoi j'ai dit Madame? Non seulement qu'aux ala patronne, mais à moi c'est. Habillement na il a ça pénaté à moi mobile. Mais selon l'interprétation, binomo gomit se poser la question. Sarah et l'obélien le roi à moi la mobile. Sarah Bomenga la monara à moi c'est. Je viens de le dire, il est là avec nous. Si nous fait même langage, on voit déjà Saratola dans cette émission 100% Star avec Dieu merci Mbadinga à qui nous avons dit bonjour. Bonjour Mbadinga. Bonjour na bandeko nyonso baolanda biso na Saratola télévision et na FG. Bonjour na batu nyonso bolinganga mingi ba meilleur fan du monde. Yabino big salutation yangoyo. Un grand merci na maman Gina Amatou, motema ya papa Amatou. Le prince de Dubaï, un grand merci na Melia Moueba la privado ya Orlando Domingos bambote na yangwana. Un grand merci na batu nyonso bolinganga Sol Mbemba, maman Nana Moussibou, président bébé Eliezer Kanou, Sarah Abouele, Dalia Onyema de Bobouchab. Papa il dit MK, c'est la qui la Rosebon à la Pessibino bambote. En tout cas bambote na Pamela Kabea, bambote na maman Edwige Kalala, bambote na Fatou Lukanti, bambote na bino nyonso tout boza ebele wana bolinganga trop vraiment na ba commentaire. Mais maman Fatou Lukanti bambote na yo maman Kiala Kumba. En tout cas bambote na batutu, bambote na assistante ya Noko Yams Noko Yams. Babi so moni Belviti na papa Diego Milito, l'homme c'est l'homme en cœur. Et un grand merci na réalisateur Nanga derrière la caméra. Je suis Miezi, un grand merci à réalisateur Edouard Moukoko. Eldor Moukoko. Et un grand merci à la délégation tunisienne au Baoutei Koyambanga na Tunisie. Un grand merci à yo, petite sœur Grace. Un grand merci à Diogo André Bokia. Un grand merci à Jacob. Bayamba nga penda visiter la Tunisie. Bakoti nga pe boutique. Sarah Sombelo pour Sombelo. Un grand merci à Bino et un grand merci à la délégation Bayamba Inga na Côte d'Ivoire parce que la salle idée voyage en même temps. Un grand merci à Madame Caroline Da Silva, hein, la meilleure journaliste de la Côte d'Ivoire, plus de 10 ans, na RTI. Un grand merci à toi et un grand merci à la sœur Bellone. Un grand merci à Yopé. Un grand merci à Batunio en tout cas.
na ba o na bosani na pesi bino ka merci. Un grand merci à ma boss ya Baleke Bele di Kondia famille grande sœur. Un grand merci à toi, un grand merci na fondation Neema. Un grand merci na confiance au Bozo Pesanga, un grand merci et un grand merci particulièrement à la servante de l'Éternel, Madame Ketia Olangi. Un grand merci. Et là, ça l'a bien à début déjà, je disais, habillement naïe, il a déjà carrément à moi. Sarah Tola Lilo, biloko asekezongi nde na na débit mokili ya lamba ezara na muto moto mutu na mutu fa parti na ye je suis betacho mabe ekoti toi na matanga mais na garçon aele pe anga voilà je dirais na yebi oso lingo sa elo mabe et donc je sais bien bobanela na makolo Désolé, je suis à Babandanga na makolo papa yo sabolanga nan continue je dirais les Tunisie merci nazala moi te pardon nazala moi batu baloba nazala moi mbaita ozalaka mwana te ngana loba ozalaka moi mwasi mais batebele baba sara to la moi na mobali alobaka lokola mwana mobali olasi ba manzaka alliance c'est ça tenaxi ba manzaka nanga na sango tie misapi bo alliance manzaka te nele na manzaka si batin ça ce que tu vas vendre bobola un jour linza nini alliance kota eza oboze la alliance mutema te ya mutema eza déjà ya libande c'est obligatoire parce que bolingwa solo d'abord c'est le cœur après le cœur il faut respecter l'état nabiso qu'on passer par civil il faut respecter ba amis, ba collègues, ba ndeko, qu'on passer par fête religieuse. Il faut pas qu'on respecte famille et l'autre ba benga mariage coutumier. Toké papa, toké. Voilà, je disais ça là l'autre lingo ça là. Et donc coco mais est-ce que avant awa il faut te présenter ba condoléances. Non, tu es que wana peneza que to solo est-ce que to banda na bani penana na mabena no. Abia uti Tunisie. Tu es des Tunisiens balataka. Tu es des Tunisiens Barab balataka. Aujourd'hui, les papas bombiers, les papas, les hommes les ont pris à la terre. Les papas combien? 125 €. Comment là on est? Na dinar, na habité na calculer on est ni mais na euro ils a 125 €. Comment là on est les papas? Les papas ba arabes. Attends, son attendez, oh ils ont ba griffe ya Europe na uti Tunisie. On lati made in Tunisie. Bon robe. Oh ya bango. En tout cas robe ils ont pena robe les plus chères hein. Ils ont robe moko les plus chères. Tu as pris ça combien? Bah 800. Bah 800. Pour la somme on a dinar. OK. Ce qu'on a dinar, il y a à traduire en dollars. Et ça, bah, 800 et quelques dollars. 800 et quelques dollars, 800 et quelques euros. Donc, ils ont une robe le plus cher. Preuve en internet, mon bamouta na wazati. Au lobby? Internet na bino mo bimba na robo na ona lata wana muto ana ngwazati. Au côté la garde Europe ba fi internet mo bimba na bandeli suso ba nango balata ya tissu ya qualité balata bana. Yo bilambo bimsela biso ba contrat yo ba yaka o sari lambo ezandi ngozolo bate ku to mona ki on boye somba. Et ça ira bien. Mutaye ko contre yo yemo pa sombi. OK. Toko matami balé en internet to la tiango mabete. So pona yo minute ozana yo moko. Te nazanga moko. Na $800. Na roba 800 moko. Na o wana kuna. Oh Gucci papa ba ki eta pris na on réseaux sociaux. Ba yebi coupo mtata ke on Rihanna. So elo na sepeli nini? Nyoso ya lelo ya sika. Nyoso ya sika mena mutu $160 ezongi. Alo sa lango hein. Obili. Oyo ngate. Ça nini 160 zongi 160 plante sara to la zongi li plante ni émission et ça même plante à la territoire to za ina ye yango wana $160 yango mbeka na voyage na baisse atin dit ko zanga plante eza plante non sepela nango puis na qualité bien et puis a plante et a pepele na mutu na ngako la tango et senga ngate na kende bo cha bronching. Donc, au cours de sa voyage à Moulaïboué, le salon pour y place, le salon à Batoyate, mais il faut bima. Na memiga o na ebige o ezaraso na cheka chwa
et bizongi sikobimi mais ba o wana mso esenga ba chakol awa ba bamba balinga ba chakol kanisa ki so la tomi kozangi nde yango ozang ya sika Sarah yelinga ba plante voilà je disais émission 100% style dans la réalité là-haut Sarah on arrive à que leur tout maman ba plante amemenga ba plante ya sika na so ba prix nango so lo bateka ya sika mais ça peut ba prix et puis ba plante nanga mo ya sika na so mbara ya qualité yango au commentaire après ba plante ya sika non ekotata na mutute voilà on est faut fongola na kati to mona tena fungola na mo net fona fungola mo eza ya milai ya sika Glo lang ozotala maglo tala internet bozala robo te maglo déjà ya la tani bagamba ba robe te ya la ta sympa la ta ata body suka wana gloria identité olang je te sali ya na robe te yo sani yo la ta te ya la tani akoma mama olata akoma mama yango eza ya sika wana kombi opesa prix na zela ne ba prix oluka prix na besoin ba prix nga pena apena partout na vendre chango ba 600 mata na cha ba 600 bana wana o pe mulai papa tandaza non na lata te o ya mai non na lata te ya osuki ya mutu India Air oyo made in Joli Kabelo India Air. Donc, nana kabelo ya osaranati. Voilà. Non, ici c'est bimateta. Oh, tu te vois les gars sur la moni. Toleka tendeni. Yango. Non, on est soit qui ouais. Papa. Quand le bagozong il plante on est suivi ouais. Te. Yango tino bim sanga plante on a vanta. Et suite et tinga sa vanta. Yo mo za concert ko sala avantage na TV. Oh kutu détend oh fallait na la tango na voyage oh mais non là on a concert à Fali. Tala. Ça va lobby? On a là on a concert à Fali. Okende? Non okende. Na bien na ngamoko. Ah nga kasa yo pose la carte. Taba qualité robe. Na kasa yo pose la carte à visage. Tala, utaba qualité. Oh ya otekate. Yanga. OK. Na fungwa su oh. Ça on doit répondre hein? On a bien fungwa su oh. Non, c'est bon. C'est bon. Tu vas faire la photo la plante. Oh, yo mo zolo ba prix na yim na ba prix na ngote. Oh, wana kuna 1000 euros. Problème tato no bi 500 na yim prix na ngote bato. Bato ba otala ba oyeba ke babilo na bimisi wana ya ba qualité. Sarah alobi. Ozo ngo wa. A okende concert ya. Fani ba chinois. Yo pose la visa 4 ans. Na na visa papa. Na deux passeports nanga. Moko ya kalese tondi na ba visa na na kena ba mboka ngona okuti. OK. Donc na ba visa nanga, visa zali. Merci beaucoup. Comme je disais, nous avons de certaines informations. C'est la visa bazali. Na problème à visa te. C'est la visa bazana communication bien na communication bazali. Ba communicateur, ba comédien pe, ba te belé ba ozela ya fallait per visa ti. Ya fallait aussi. Comment bien ya? Na bien ya kala. Ah, et fanti na yo kate. Te na bien ya. Wana kulutu. Wa ya na biso, ikonja famille. Double stade de martyrs. Na ebisio dégâts. Mais pression na yo les 11 les 12 août. Na ozala na ça sous l'impression. Par rapport à pour 80 000 places assis, c'est impossible facile de prendre 2 jours. Plein moto salara ba plein wana na stade de martyrs le quoi fallait azana été. Ba stade wana ba plein tikali ya fallait. Donc ba tu ba obeta beta na bango mais tozela ngana netinga na ozela ka fallait ndazo ko clôturer stade. Yende so abeti double stade non senti puis avec stade à tondi à Chebo. Après batu ba komone la batu ba kufi étouffement yo beti stade étouffement ça tozo bosali plein. Ah papa tika fallait avoir na ngonde na pa. Lelo musique sujet slogan oyo Kisinjo Raela biso Tchadat. Ça se voit, l'artiste émissaire congolais vraiment va respecter en OP et va tuer la date et belé. N'est-il le da des ordres hein? Oui, et belé en tout cas moi j'ai aimé. N'est-il le déjà pour le les 15. Yo tcheni. Date. Na Congo, na tche date. Ouais. Na mois d'août. Pour celle là habite à Tata Raphaël le 11 août dans les 12. Bochela nga affiche nanga yepe hein. Bochela nga affiche nanga. Na régie. Bochela Sabino yo beta. Na obeta na août awa. Conférence à la femme entrepreneur nyonso. Lien est disponible sur la page Facebook nanga. Bo s'inscrire parce que maramba bien na ba surprise ozala.
Donc, vous avez envie comme femme entrepreneur. Vous avez un commerce, mais non comme entrepreneur. Ou comme entrepreneur, grâce à Forum, vous avez un ébélé, Forum Fofé, organisé par la Fondation Saratola. Merci beaucoup. Saratola, le 3, merci. Le 3 dans le 15 juin. Ferrego, la Lelo a presté en Suisse. En tant que Congolaise, Lelo le 15 juin. Vous avez bien honte? Lelo Ferrego la bête en Suisse. Yams. Aza déjà en Suisse. Na oyebi ke nungu yate. Sarah maman. Faire Salimpia kai. Oh. Bon t'as qui ba billet boy. Sold out c'est yango kala mingi ta etrali 1000 personnes ba somba. Est-ce que moi te ke yondo rappelenga que concert a fait réel lelo? Olongo bani ko yebite. Angui mais ça au papa n'internet toi n'angui matin. N'internet toi n'angui matanga moi c'est mama blanche. Na internet batu ba lobela plus ba viso fallait pesi batu. Na matanga batu ba focus na makamususu mais oyebi ke yondo apprendre nga. Ya Virginia qui était Badinga. Jonathan na téléphone na date. So yo na ba faire abeta autant comme Virginia point. Na to na so akete. Ozela ki akende? Oui, ba be bozonga. Oh, ya Virginia za Kinshasa na idée. E ba kinding. Te aza Kinshasa. Mama carnet rouge. Vous avez la sunana. Hein? Vous avez la sunana qui? Et bongo lité à Kanda. Azan Kinshasa. Il y a Freddy Makola. Azan Kinshasa. Makaouz. Azan Kinshasa. Et Sili, main rouge. Ça veut dire? Et Sili, bango pe aba vandi na main rouge. Ba bimasumbo côté. Mais nous nous attendons que Ferrego la preste. Et Sili, on m'a dit 4 personnes. Faire à prester, mais on m'a dit 4 personnes ana. Ba côté si ba on a main rouge. OK. Noir et qui moi bien. Ba côté qui Espagne. Nana côté. Main rouge. Nana côté bango. Bango ba mi côté na main rouge. Na tine bango ba qui est na France. Bango ba zo ki visa à France pour ba que comme na France. Oh, bon ba zo visa. Ba suis Espagne territoriale. Au souk en Espagne. Bino bo violer loi boketi na France. Ya bongo ba violer. Bon Denis ça qui na Espagne comme on a ndeni. Nan. Denis l'Espagne là, il y a qui na Espagne comme en France ndeni qui na chaque. Na funda. C'est que ba ta faire tout le ba funda. Ba tout cas atteint so inga pe na monike yo oza en lo moko salanga ya mabe na moni oke ozwa ki visa territorial ko se retrouver na France na fundi yo. Ah OK. Na ko funda o na ko ko ba mail. Oui. Yango asali ba. Ko funda mutu papa na ambassade ba mail na bango ezalaka wana okoko ma mail ko koma consul otanga et puis consul tanga otanga a ko vérifier so makambo lobe za vrai ba activer. So kosi ba yeba ko kosi. Voilà. Vous comprenez? Donc, bango tong bazaki visa territorial souka na Espagne. Bango ba rancunier, ba fingaka, ba na ba rancunier. Te ba finga te retirer en place. Ba fingaka pardon, des fois ma finga. Ya PD. Ya faut fingati. Si konde bango baza en kati polémique makasi bongo. Boke ti bo se retrouver na France. So ba sa kango ya obatama. Retour engezate. Mais le cas ba vidéo ezaki na Tour Eiffel. Monto afundi kitoko na ba preuve. Regardez, ba ya kiti France tala ba preuve yango. Lelo Saratola. Schengen. A contacter ba mo Espagne. Bato biso pimeli bango ba visa yo pesi bango ndeni. Visa yo pesi bango ba franchir sol européen. Ba kotiti na kati ya France pourquoi? Yepe Espagne en loba non, nga pesi bango territorial. Donc ba violer loi. Il pas kati bango mbano bakangi bango na Espagne na Schengen ya yo kufi bosa na poto poto na Persi équipe wana o bakenda ki Espagne bosa na poto Saratola tika likamute te ba bosa na penza Saratola tika likamute isa ba réalité vite papa yo faire ça oni ngana na pa ma faire te bo bata faire ba ça mobala bata mama sila aigle jaune na kene wapi ah mobala bata mama sila aigle jaune nga kene wapi patron ba ya Virginie Manganga na bakindingu yangani na kati oh lelo le 3 août le 4 stade Tata Raphaël double stade ah papa
Ferré, Atika ba malanda, oh, ce n'est pas bien. Nana ala namninga. Ferré. Ala nanani. Fali. Te. Papa, s'il te plaît. Tata Raphaël. Il y a une différence. S'il te plaît. Au moni, eloko bien, la copiaka. C'est vrai que fallait innover la musique. Les musiciens, il faut copier dans le bon. Voilà. Mais, na vie, mbadinga, copier à 100%. Ok. Je pense que yondo zaboué, les loza mbadinga, journaliste, au sa mokili na ona média okenda en émission na ondengo lingi. Voilà. Mais so vandi calme moment na kokopa mutumo boué mais au sala on net yete, au kotsa kiyo, okena ondem. Ça c'est vrai. C'est comme ça. Ngana biso kuti batu na internet, to kuti batu baramba au sala moni peke ah bon na ko copier pe loro na vaccina kinga. Copie coller kitoko te. Au moni faire rigola lelo babi asaeli biso festigola. C'est à féliciter. Ah, mais c'est à bossa saliango. Na Congo. Dans son monde, là tu es conscient. Wana son monde musu pa tché. Tolo ba ni. Alandi faire pour faire abisa que lo mo ya bien. OK. Mais pourquoi ka kotambo na mitambe ya fali? Na tambo na mitambe ya fali. Faire. Yango gouvle gola biso zo yeba makambo to zo loba. Yango to yebiso. Papa ngal ku so na yeba makambo na loba te bongo ye kutu zo yeba ta ba nzembo faire te. Te ayebi aloba ki asala ki yango po bango ba banda ko yemba. A répondre. Papa, gouve. Ayembi banzemba batu. Ah, gouve tika paro tika. Ils sont pas que déjà tika. Donc, au moni faire face à mokili na ye, makam na ye. OK. Fallait salagi de loka bien à fungoli porte, concert ezongi na poto. Fabricance pache libaya na le 31 août na casino de Paris. Na casino. Osomona. Yé pas Luki Sogi Adidas Arena na Aluka Adidas Bangonio le 21 septembre nous avons hérité Watanabe Costa Nostra la Pulga la scène musicale excusez-moi si ça fait Castor Babato Abeti Batima date. Le 21 septembre la scène musicale stade où nous allons salut les allons en France Toyo Katem hérité Watanabe même biso sur la musique après côté la faire rigoler même Adidas Arena. Te arena de afali mutamemba arena to. Monim arena nyoso robeta na Europe et afali. Oh, oui. Et bon Adidas arena afali. Te eza Adidas arena te monika ba arena wana. Quand on parle de arena, muta sala biso ouverture ke ba sala ba arena ya rasifali. OK. Feracha maswa ko arena. Acha o kimbelekete arena. Biso tout au référé kana fali mutaya kana ba arena ba sala. Donc na yo nyoso eza na arena na suka se fali. Fali. De waze quoi après Fali. Il faut le casal mususu. Pour moi basal estilité. OK. Basal les anango. Mais il y a ni katamba na mitamba fali. Non, luka basal les anango. Le héritier à sali. Le coach de biso moi papa na on lobela ba grand star s'il te plaît. Oh, et bon héritier zanan. Ngana on lobela ba grand star. Bon héritier zanan. Papa, wana yo, ngana on lobela ba grand star et puis ngane na zana lobela ka fali na ferry. Donc na sena bango mbaye na kitati. Ah. Na lobela bango mbale. Donc soy ferré à mon avis que yépe fois innover la ndenge na ye. Soto landeli ba salwana. To landeli poto pe abion mona ke ba reneza mais apela ba kombo mo bono to yebité. OK. Faire ko innover pe na ba salwana to découvrir ngo eza na ba nombre ba tumuke. Eza na ba nombre ba tebele. Il faut bêta ngo to découvrir ngo. En fait faire azo ça a dit copie coller a fallu et ce n'est pas bien. Au moins même ba Virginie lelo ba komi na kacha ba carnet rouge. Ba koti pourquoi? Parce que Fer a voulu faire ce qu'il fallait pour pas faire avec les journalistes. Ne balobara soso alia keloko kokinamo ngongo nae. Ba relation a fallu biso yebi angote. OK. Combien fallait pèse na Schengen to yebi angote. Fallait assurance azana ngona Schengen to yebi angote. Ozo comprendre. Ndenga zolela batu ba visa wana to yebi loka simbisaka te. Ozo mona. Mais yo lobara lora fallait asala ki ngapeka na sala. Et les guitaristes plaira Marc House a se retrouver dans la liste à carnet rouge à Betty Adidas te à Kobeta pe Genève te ye musana ba Virginie kutu bango bana bango bata koko ilunga kei ya ilusie na bosana ki nini na bosana ki oh sko yango ba yebo pardon ozela ka sani il est satikali. Il est satikali ka pamba to ko titu na carnet noir. Aïe. Et sûr hein. Teno ki mawa.
ilus muta ilus yo tala ilus abomanzo to na ba répétition ya encore libuma ilus et kabona 3 parties. Le ventre de ilus a combien de parties? 3 parties. Allez citer les hauts, les kati et les fins. Merci beaucoup. En tout cas, on ne peut pas rester là. Modèle ilus a bien la répétition. C'est là naoki mawa. Voilà. Oui, que ilus a mis na ferre. Non, qui n'a pas tout. Non, qui n'a pas tout. Poto ya musala. Poto ba utokotsa bango na Espagne. Mais poto ya valeur ya musana e. Oui, qui habite na salle na. Ava abeta pena na basale wana minene wana. Isa rêve. Lelo yo obeta la ba no li solo ndeni ke yo zara na pour faire voyager na e bobeta na faire wapi. Ozomona. Et ya Lucie. Roi comme rouge. Sarah Tola, to nabi ki batwa tali biso ebele, on peut pas rester là. Double stade, double tata Raphaël. Les 3 août, c'est les 4. Ouais, ils ont bien. Mais ils ont bien kate, pardon. Ils ont bien kate. Ils ont bien kate. Bagola bazé belé. Ils ont stade à Moukié. Ils ont bien on est belé ndenge faire alors. Ya tika komatisa makasi boye po. Lelo kututo sona nezo yeba te kota tana ba page zo yeba na te so lelo faire so beta te. Donc faire c'est vrai ba copier lo ra malamu. Mais ba créer basala ngo pe o créer ngo mokili na yo ngana yaki na kuta batu nyonso tout sala ka émission che mutu miko émission lelo biso komisi ba analyse mbadinga est-ce que yo suna bezo lelo bozo honorer lelo to moni Christian Bosembe au hasard président c'est ça na ministre média qui est Patrick Mouyaya ba pesi ba collègue na yo mususu oyo bosala la ba musala mo ba pe ba trophée de mérite ya musala en 3 félicitations ya lelo bokoti pe na monde dango je vis Vivette Mayamba Zui na moni Mani de John les Ketu et na Moura de la presse ça va be pression na yo ya mona mo ba trophée tant que net mani kazo na critère communicatrice ya ba konté mi ko ta fali poupa je suis pianga pesanga. On comprend donc ils ont des collègues nous au bazu ba trophée tant otali ba image on moni ba pesa ba trophée ba Oscar ba photo salonné peut-être pesanga wana na mire o ya média ngwana o ya ba entrepreneur. OK ya média ngwana na mire te pianga nini trophée ngwana nini mérite nanga. OK donc yo zo avant bango yango za malembe dosé papa. Voilà 100% star. Elle est là yango yo. Elle est nango yango yo. La sola na action. Voilà. Eza non avant na lobelango. Na ina loba boy. Olimba kanga chaîne Sarah Tola TV pendant une année. Pourquoi? Pour analyse pour na salle analyse. Non, tu as le temps. Oh. Toi, non, liberté d'expression. Liberté d'expression, bosso na politique eza ya kangama. Liberté d'expression exacte. Tu as peur de dire quelque chose? Oh. Pour ça kolobeza, papa, pour ça kolobeza parce que soto bito vanda penda to ça analyse. Kulutu ndeko leki Christian Bosembe président c'est ça. OK. Ouais, honoré bino. Te honoré biso te honoré bato ba fingaka. Non. Ouais, papa, honoré biso te. Yebisanga manike na chaîne naï. Mani de John tokos. Mani de John. Kota na chaîne wana bimiselanga combien des émissions au manika salara to ba analyse o ya salaka et puis yebisanga ba contenu ya kota na chaîne na izani. Oui, ça place na bakanga sala to la 10 ans. OK. Que et salara susté toi na liberté d'expression. OK. Mais quand on parle de copé ça ba journaliste ou anotangi ba pesi bango ba trop. Meilleure communicatrice. En tout cas gloire à bango. Et puis la chance na bango quoi. Mais ça mérite en OP. Ba mérite en OT. Comment ça? Ba mérite en OT papa. Ba mérite en OT tala. Diplôme d'excellence yango. Mon yanga. Voilà, ça se voit réalisateur Abende Azumi Lebiso. Nana pesa yango. Yoka to kendeti. Diplôme d'excellence yango oyanga. Les jurys membres de l'ONGDSD magistral, organisateur de la 4e édition du trophée Mwasi Atalo, félicite Madame Sarah Tola.
d'être parmi les 3 premières femmes qui ont excellé dans un domaine de la vie, virgule, contribuant par là au développement du pays et servant ainsi des modèles, point. En foi de quoi il lui délivrait le présent diplôme d'excellence, symbole d'honneur. Josué, pesanga mususangwana. Yami Balé. Et monsieur Unité, Saratola très fâché contre trophée au baninga bazui yepa yena oya ye kazwa liboso je pense que exceller dans le domaine de la vie au moins tu comprends parce que voilà. Tu n'as rien aujourd'hui c'est que je suis aujourd'hui grâce à exemple voilà. OK naza exemple parce que on rappelle rabat chaque fois faut chercher l'argent donc naza eu trophée au na méritant deuxième yango et trophée caméra joie gros plan zwana nous après natanga voilà ba joango déjà gros plan Kitoko. Au moni, eza trophée panafricaine de la femme de valeur, moi si atteint au 4e édition. Lauréate 2022. Prix de la meilleure femme presse en ligne. C'est toujours Sarato là. Meilleure femme presse en ligne. Oui, tant ba benganga. Parce que eloko so ba peso faut mériter. OK. Tant ba contacter non madame Sarato là ba nominé yo boyena boy meilleure femme presse en ligne gabi meilleure femme presse en ligne. En quoi? Bah est-ce qu'on peut vous voir parce qu'il fallait ba remettre nga ba benga ngoni ba invitation so yi batu ba ko accompagner yo bazala. So batu ba ko accompagner yo ba kota fallait ba pesa nga ba invitation. Okay. Na bengi bango ba etovanda na bango wana. Na banjo tout na bango ba question. Na bi bon remettre moi un prix, c'est bien. Mais qu'est-ce qui vous a poussé? Des données. Et on peut s'en a prix haut. Meilleure femme presse en ligne. C'est vraiment ça, analyse ou même émission. Émission, nous tout na bordure, j'ai fait les tours et moi je mélange les tout. OK. Na neti ton émission na cheli baya ma femme entrepreneur, ils a formation. Ils a tout na des autres panzana na partager et là on va bien. Donc nazo accompagner même chef de l'état, nazo accompagner chômage si la namboka. OK. Vous comprendre. Donc tant que singa babi madame Sarah, ceux qui remettre au trophée ils a parmi tes deux grands contenu des grandes émissions ça là la chaîne YouTube histoire vraie et puis parlons du business. OK. Na quand même d'accord na bango na zupe. Na comprendre que na mérité parce que na presse ya Congo na ngamo ko na betara parlant de la business na motiver basi bateka balukala. OK. Na comprendre que j'avais mérité. Mbalamon a sepelinga en tout cas merci beaucoup na kanta ezarara ya kosa le kato sepelarano na ngoza fan na ngo sepelika opianga trophée fo nazala mérité tant batenga nga deux émissions wana na ndimi yango na sepeli na yambi yango motema pour et puis je suis fier de ça tant na le kara na sara vidéo na le kara même pas grand frère na nga grand frère nangé monsieur Kimingai a présenté à journal mingi vient et les canards a félicité anga et ça page magazine. OK. Oui bien on peut voir information page à postuler il peut vient à Bissau. À postuler na députation. À postuler qui. Donc après dans la tindele na bien les kabio ma petite sœur félicitations. So yoki maloba nanga tomba pesa nga parole pour na lobela trophée nanga pour yana trophée voilà. Je sais pas ça trophée c'est ça mon dieu en tout cas félicitations à Mani de John félicitations à Lekechu ouais félicitations à bango parce que grâce à bango qu'on soit trophée ta lelo Sarato la bien ça va trophée ni so na sala bémission mais c'est ça je l'ai dit aux rappeler batu koza na rappeler batu donc pour dire que mutu kutaya na lo ba jalousie te yanga za aux na da misak yanga pe mérité donc et puis tant on a loba pour na trophée nanga na loba nini en tout cas un grand merci naba organisateur il y a SD magistral ba penser qu'on remettre nga ba prix des fois na zomo na osala musala moko en 20 or il y a de grandes personnes des autorités ba tala émission na nga wana il y a formation en ligne et émission nanga ya histoire vraie nzoka ekota na banda kwa bato esungi bato ebele émission ya business et aider ba maman ebele alors na vie atoza na kati ya buzz eza maloba na loba ato na kati ya buzz atoza na kati ya ba clash
il faut que ça a particularité aux alaraneloro moro ezalora point fort na yo. C'est ça. So ba luki bata malamu ba kuto na kacha makama malamu. Ngana na kacha buzz, na kacha analyse, na kacha clash. Mais nana ba contenu. Voilà. La minute so ba bina se défendre na pour nga journaliste nana des contenus on se défendre na. Ça c'est vrai. Bango ba lobani pour analyser la continuité. Faire des analyses de la continuité na ko lo taper mutu na nzela na vandi si on ata fanatique à JB mongo wana tout ça l'analyse. OK. Et ça continuité, contenu nini ba na ngona ba. Boya ko sala ngo. On se comprendre. Donc nga na fier na biloko na nga na ba trophée na nga o ba pesa nga o. Bande ko ba pesi bango trophée mais tout temps nano hein avant na kota pe na kati. OK. Mais tu as déjà fait ça quand même. Tenatanga ngona onte ya bango. Ya bango pa ngotang. Oh, papa. Za wanati. Yango. Oh ya nani? Oh ngotanga ya nani? Ya batu natanga koma muteme ya batu o bazui. OK, ça va. Ba publier na ba TikTok. On doit revenir. Nde tozotanga eza teke na fondé. Ça va. Yo yebi de ya mutu totanga ya. Ça va. Yemo pa yebi bato ba publier ba biloko na bango. Ça c'est ça. OK. Attestation de la citoyenneté, c'est là pour ça là. Numérique. OK? Azumango. Les conseils supérieurs, les vidéos de l'audiovisuel et de la communication attestent que Madame ... a participé activement à la campagne des ripostes contre l'immoralité et à la violence dans les médias et les réseaux sociaux. Les 12-6e mois 2024. Je pense que français va comprendre la communication. Les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication attestent que Madame ... a participé activement à la campagne des ripostes, campagne des ripostes, donc on riposté. Donc bateau bazari parmi bateau ba riposta qui l'immoralité et la violence dans les médias et les réseaux sociaux. Ba parler des journalistes mais wapi. Et ça peut être fêté. Et ça ni brevet. Et après, ils ont ni mérite. Moi, j'ai des mérites. Ils ont attestation de la citoyenneté numérique. Vivette Mayamba, les Ketchou, Moura de la presse, Maniké, nous arrêtons de dire aujourd'hui que vous avez représenté dans Bisso Minute au niveau gouvernement congolais. Jamais. En quoi? Il n'y a aucun lien ici. On parle de la communication. Rien. Il n'y a rien. Rien de la communication ici. On peut passer. Hein? Donc, au moment il y a un essai qu'on a ça analyse parce que si on a ça analyse, ça a la TV 10 ans. On comprend. Bon, on ne peut pas utiliser cette terme. Voilà. Donc, même si ils ont attestation de la citoyenneté numérique, ils ont parlé de l'immoralité, ça qui riposte. Parce que ils ont une vidéo sur qui qui pour la immoralité. Voilà. Ça parmi bateau ba riposte qui un message ça qui riposter na TikTok na bango. Bango ba parmi bateau ça même si c'est le cas. Prenons l'exemple de bateau na nyonso to fino maniqué. Est-ce que maniqué bako tient na liste ya bateau yo? L'immoralité et la violence dans les médias. Pourquoi pas? C'est la seule femme qui a finga bana batu sans crainte. A finga mona bibika pinga kizengi. Est-ce que toko lobela immoralité toko chamwasiona parmi bata ba immoralité? Elle a insulté mes enfants. Est-ce que bana nga basara na réseaux sociaux? Est-ce que yemoro pina président Christian Bosemba zora temps et retala pina batuana? Akoma kopesa lelo éducation ya boya makama finga preuve batu baza finga même pebe na fali pour lelo grâce na ye apekisa bango tenga na kota wana tenga na parler ka sur o to mona na média o esalami to longwe wana to zu ba pede na biso mibale wana. Est-ce que bana kati penda ya immoralité bazanango ko riposter? Oui, c'est bien, mais kacha bato pozo pesa faut talangoti. OK. Pourquoi to lobeli bana na ba TikTok te bango ba finga ba to peate bazana ba blow na bango mo ba clash a pam pam ba sala? Pourquoi to lobeli ka bango ba to na sur les réseaux sociaux? Vous comprenez? Moi je trouve que le quoi ça nango pe mérite te.
eza nango pe eza breveté lora eza nango ka reconnaissance ya lora Sarah alobi bon en tout cas Mbadinga nengo sala nanga be mission bien na suis papier duplicateur je sais salela papa na biso Mbadinga attestation ya mérite voilà ndenga ya banga ba émission to sala refrapaka toko peso petit merci beaucoup Sarah Tolala ngaso basenga siko na défendre musa na ngana bimisilango ba trophée toko progresser te ebima so pe ba bimisilango ba papier ebima so ba bimisilango carte ba to wana nyonso wana ba pesi bango bana ba carte à presse Sarah bana ba visa bazana ba nini bazana ba visa oui bazana ba carte électeur. C'est ça. Je parle de la carte professionnelle du boulot. Bazana monte hein. Même les documents. La chaîne nanga futa kampo hein. Na l'accent. Boya bango futa te. Je sais pas. Nga futa kampo. Tu es comme entreprise? Oui, na futa kampo. OK. Na na mia dokitan donc ya futa kampo ye c'est ma. Donc na futa impôt. Donc na évité mais loko za nango kaka attestation, c'est une attestation. So boyebi français te, so peut pour comprendre ba brevet wana te botu na bateau ba yebi mo en français, batanga ba expliquer bino, mi pa ba papier duplicateur ba pesi bino eza nini. Merci beaucoup à maître Pepito Pamou. En tout cas, bon, Dieu merci, Mbadinga, maître avocat Pepito Pamou. Merci d'être avec nous. À maître Tani Diaka, espoir de la République. Hier, Dieu merci. Il faut que batamaï les pembe na yo po blom so les camarades. Man ka PC est attaché les presses. Merci beaucoup à vous. Je dois revenir. Et je disais au début, nous parlons. Non, il y a un rêve. 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 Merci. Il y a un rêve, papa. Papa Mbadinga. Pour le bikin andimi angote mengana yo tutunani ba question. Voilà. Non, nous avons compris. Et on a bien chaîne à maniquer contenu nini à pesa na chaîne. Exact. Donc eza ba rêve, eza ba rêver ba pesi bango document o peut-être français wana o ba commis wana pour bon c'est ba maele. Oui. A commis français. Si ko tam sous français on a na monnaie c'est moi embrouille. Ça va, on doit revenir. Et c'est que moi, je n'attendais pas de voir ça dans ma vidéo, que Bangomo va poster en haut. Si vraiment tu as dit conseil, est-ce que Batanga qui va poster? On a tout non, ti Bangomo peut va poster vidéo en haut. Na ma papier va comme lo mususu. Mais yema on a monoko pa lo ba makamu mususu me. Na mi tuninga bi papa Christian. Est-ce que yeba ki même que bateau pesi papier wana même ko tanga ba comprendre makamu pied bangote. OK. Na munora lobelo mususu me tanga o filmer na papier biso pe to tanga to mona makamu mususu. Merci beaucoup. On peut passer. Toleka. Sarah Tola. Na zo ipe a Anan. Ponga blo musanya so na comment sala na comment on ba mérite hein. Ah, koto uti na Tunisie. Te o ya Belgique ya. Ya Belgique. Bango nyos tu bazana na sa zo ata mérite na ata na mpasa na pia bango. Ngé international. Yango certificat de reconnaissance. Quand on reconnaît quelqu'un, c'est une reconnaissance parmi les entrepreneurs. Sarah fait partie. Attaque que congolaise ou représenter Sumboka. Voilà. Tant que na formation ou les pays mususu Afrique. Yaka yote na Congo, vous avez rebellé. Nan ba pays mususu vous avez représenté et oh invitation. Donc tu as tout. Oh les invitations à billets, conférence Morisa na et na Lyon. OK quand? Et na Lyon, non kende. Quand na nous. Allez oh oui, non kende. Au moni ba bengi sina Sarah Tola ni. Tanga ngobayoka. Sarah Tola. Voilà. Te lobako Sarah Tola. Ngala biso to lobaka te. Te papa Balo ba ke Mbadinga côté lio. Te Mbadinga côté linga te. Sarah Tola entreprise. Te. Moni. Ngala ba na pesa yo. Ah to yebani. Internet. Soro zongi a. Voilà. Na invitation o na uti on. Na mona écoute invitation na ngotikala na a. Ba Tunisien ba raciste. Faut moi ande ba compliqué ba to. Wana visa mais faut l'accès invitation. Bengi tikala na l'accès mon kana téléphone. Ba moniga président. O ezema ba président na ya mboka na tiki. So tangi a Madame Sarah Tola Benanga. La fondation Sarah Tola, présidente. Donc, on a un titre solo. Parce que si tu as l'invitation aux présidents de la fondation, c'est qu'il y a un document. Voilà.
Et bah ça là peut avoir il faut vérifier nan. Et puis vérification en mode 1, il faut un site net, il y a un site internet, ils ont un réseaux sociaux. Voilà. Bah vérifier un site internet, bah vérifier un mail professionnel. Donc au moins ça on comme la fondation Sarato là comme la info @saratolafoundation.org. OK. Voilà mon ta été déjà zui. Tant à côté déjà tali site boy allez nyata invitation et ban namboka. Zomona ba mérite yango. Donc likunyate en tout cas félicitations bandeko. Tous angora qui va pesi bino ba trophée félicitations ba représenter. Donc tous eza na bongo te. Merci beaucoup. To féliciter kakate. En tout cas félicitations à bandeko bo représenter biso. Ba pesi bino ba trophée en tout cas courage. Félicitations. Sarah, au terre le bango déjà na débit awa bonga to bandana on a penato na souka nous avons le temps de dire de certaines choses où le lieu s'est passé dans le monde des médias à par rapport il y a liwa il y a moi c'est à pasteur Marcelo oyo atiki biso mais sima ya liwa na ye et aussi on peut dire aujourd'hui des émissionnettes où ils ont salama pour na koluka ko bebi sa réputation ya mobali na ye o ya zala na ya moto akufi na ya moto ya kufi atteint koza premièrement congolaise oza moto oyo réfléchir avant le balkamoko qu'est-ce que tu peux dire na famille ya pasteur Marcelo o lelo aza sali na République entière du Congo mboka na ye moko et na famille ya mwasi na o ba perdre jeune maman oza 32 ans et atiki bana mikiepe rolo bani ba pesi ya âge na ye. Oui, namoni manika otoloba ke aza mwana mukie. À 32 ans. 32 ans déjà. Ah, Congolais. Congolais makasi. Na ko créer. En fait, na ko loba premièrement na longoli balinette nanga. Voilà. Pour na ko présenter ba condoléances nanga, ba sincère condoléances nanga na corps du Christ. Okay. Dont je fais partie. Et bah sincère condoléances nanga lisusu na pasteur Marcelo ainsi que bah pasteur Nyonso à Congo. Bah sincère condoléances na famille à maman na biso Blanche et surtout à ses enfants bana. Oyebi mwana abota marana papa na mama. OK. Moyebi ke mwana komba liboso na vie atanga izara mama. Ça banjo loba abanda kana ma. Poye mtazara na ye. Ma. Et kobungisa mama en tout cas na ebité ozwaka so mutu mususu wapi kobenga mama talaka na koli na mama mobimba boime e mo pe amba dinga so na vandi pe anga pe na lila mama biso voilà na kwa na nga mo pe na vandi pe boina leli mama za mama webi mutako supporter ba choc ba caprice musoba na yo makambu tulora mama te parce que so tali même na famille moi na toz aosa buzoba obi ke mama bombaka voilà abombaka mama oyeba ke mwana osa mabe ma obombaye pour papa obetaye donc nzamba sala mwasi na motema moko boye na ebité ma wana bana wana surtout bebo a 2 ans tikali voilà aibi ke alala kana papa na na gauche maman na na droite sikoyo tanga la mukawana amata pour moi na mataka na nzoto mama sakana et non ya papa tanga la mukawana oluka mata na nzoto mama sakana au banomona ka papa OK maloba pe ezate au mona ka papa donc eza pasi motoyo aza humain ana immoralité akolobaka nzamba pesa bango force amen nzamba pesa bango force baza bana o bako bomba bango pe liwat ya mama bango te pour mama bango a personne publique donc à ta famille ba se constater ki baba eto bombela bana to pesa bango ata après internet déjà tozawana donc bana boyeba même na classe ba classe ta mama bete bon solo on nous a informé que votre maman est morte est-ce que c'est vrai donc c'est vraiment très compliqué et pas sinango sous ça réputation bazola de sa maman Blanche et ko toucher bana même na ba classe parce que bana bara son frein ba bando tout na baninga na bango est-ce que c'est vrai que votre maman fait les BBL passe côté bana bozala bana msuba changer pe classe mona mona c'est changer
papa, je ne vais plus étudier au Congo. Je vais étudier ailleurs. Il y a un petit peu de temps quand il y a un petit peu de temps quand il y a il y aura un petit il y aura un petit chinoise moro kuna to américain moro ko ebise ke babi mama abino na internet aza lesbienne autala ngono ndeni des fois il protège la rééducation ya ba personnalité ya ba haute personnalité ebike bana balongwa na communauté congolaise ba ki otanga il y aura été on ba finga ba politicien na muyibi attentat soki nini si moi na otanga na Congo automatiquement ba camarade ne ba otuna po ba yebi koza mwana ozomona ngala olobaka ba sincère condoléances na communauté congolaise ba croire na Jésus-Christ na communauté congolaise ba na humanisme ceux qui motoka Fabregas de to benga bango ba musicien profane il choqué à poster Madame Blanche. Pourquoi pas les autres? Pourquoi pas ba chrétien? On se comprend. Moto nyon soza chrétien solo à croire en Jésus-Christ. Wa sala likolo na se mai mo pepe. Il faut azana humanisme wana ya oyebisaka nzambe fortifier pasteur Marcelo. Amen. Pesa bana wana force et ki bakola. Etika la blessure intérieure na mitema na bangote. Mais auto mona na kati internet na biso. Et le contraire. Te omoninga nga pena comprendre que internet liboso bilo monsieur zaraba beze na nimbadinga mais nga le na comprendre que internet to ana banduki c'est vrai et à la prophète mon le bara que réseaux sociaux il y a pas Dieu. Bato ba dominer réseaux sociaux ils sont satanistes. Et belé balati poso batindi bana na bango bakoma ba chroniqueur bakoma ba influenceur ndoso mona bato bazo influencer bato na mabe ngana ko loba na lati sombi robe na nga cher na suko mona na loba mama fo luka mbongo ata na $100 ko banda commerce pour un jour ola ta robe ngape na uta lokwayo eza magité et sengo sacrifice humain to boma mutute eza ka volonté que il faut na koma ko luka mbongo. Alors, Léon a comprendre que les réseaux sociaux, les sont dirigés par des satanistes, des antichrists. Là, tu confirmes? Je les confirme au nom de Dieu. Et je parle avec mon cœur. Oui, lobby dans l'avion, on sait qu'il faut la 6 heures d'Égypte Air pour Naya 1. Nazaika na casque na matoi. Nzamba continue à inspirer papa na biso na lingake mingi pe comme on ezara comment on est message chrétien. Ouais. Nani wa uti otala ba vidéo ne circuler pe mingi ba kendo ta pasteur Marcelo. Moïse Mbiye. Nani Salanga Bolamu. Salanga Bolamu. Nani Salanga Bolamu. Babimisa pe période mo ba photo na ebo ya basi. Michel Bakenda. Pasteur Michel Bakenda. Et professeur Michel Bakenda. En tout cas, Nzamba continue à inspirer yo. So na ki na mbongo ebele na ngai na produire yo. Et kota la PGS pasteur Moïse Mbiye. Te na komi kutu na kuna te. Eloko na olinga na loba. So na ki productrice na ina mbongo ebele na produire frère Michel Bakenda. Parce que banzembo nyonso Michel Bakenda embara à l'Axarabiso différence y a corps na esprit. Michel Bakenda à l'Axarabiso jugement dernier aux ala. Michel Bakenda à l'Axarabiso soki lelo kufi am na yo ekende wapi akabula nzoto na molimo. Na yo kinzembo na emoko ebima jakala nzoto. Na banjo lela. Et na bandi pe ko se repentir en même temps ngamoko. Na mi lobelinga abi Nzembo yo Michel Bakenda yembi, c'est toute une prédication. Ma yembi on a nzembo ça prédication au ba pasteur baté ya bisoté na l'église que ozo sale lo biso kufi molimo no ekenda faire. Mais baté ya biso sambela lo kozwa libala okobota prospérité. Donc
on a aucune idée, mais ça c'est une prédication. Automatiquement, je me répands devant le Seigneur. Parce que le son a zaté, moli mo ekende. Auti ke langa ba charge nyon so ba yo mo za ko finga. Yo mo za ko yiba. Yo mo za ko sala boy. Et tant au jugement dernier ouya okende wapi. Ozoko parce que liwe la karaté. OK. Par là na lobani. L'internet to na bando ki ba chrétien bazate. Ba mokie. Pour mon ango o monake bato ba soutenir moto mo la mobali azomi benga PD. Kabima na bande koné mibali mais bato ba soutenir ye qui sont des mamans. Or nangana yo linga to bota mwana na mobali akoma PD. Jamais. Ngape na lingati. Mais ozomona ba maman nde bazo soutenir ango papa ba soutenir ba couple ba PD ba sepe nango. Bo bala na kaka to somba bilamba. Oui, bien sûr, on a 18 ans et on a nyonso wana nazo comprendre que Antichrist a dans les réseaux sociaux. OK. Papa, on peut tout faire. Mais toko sala nyonso donc toko miti na niveau ya ko toucher même gloire à Nzambe. Eh papa, ba sataniste baza. Donc on a comprendre que batu musu to sala na bango musala oyo tozo kanti ya rabeuse misu baya mission ya ba Antichrist. Bah ko détourner penser à ba chrétien bah ko détourner penser à bana batu yango moni TikTok ils ont détruit bana ebele ils ont détruit ba vie ebele ba vaza basé na TikTok ebele baza basé omona so muta sala kilo kubwe iya ko luka sa attaque ndumba pa sala ka o mutu na salaki tandis que yebisa mutu ndene ozwa ki po sombelamba oyo pour que mutu ana sala mabele tamusu yo bakabela kiyo lobana mutu kenga monde na zabe bakabela enga ko kabelo bakabela enga yango permettre nga bon nga place bomoninga a parce que so kité mutako bunga nzela akepa sali makama akepa asimbi pekisi na ebite soko talaki les mamans réseaux circuler ce qui mutako mina niveau ya osai la Jésus Christ analyse biso tout tikali to apamba voilà na régime tchela biselema on Saratola TV kindumba Jésus Bible bomba yango basi o Jésus alala na Bible ba bomba yango yo osenga muto yo mwasi to yebite bana to monate mutu tu akoma mwasa Jésus mutu aza instable na bolingo Jésus aza instable et si ka bota mito yebite oh na ndako ya mapata j'aime déjà Jésus aza douteux la grossesse de Jésus est douteuse et si ka Marie azula zemi wana to yebite zemi ya pamba bofinga bato bana bazanga tata mais Jésus aussi n'a pas de tata. Jésus au bureau bofingue l'abattoir. Lui aussi n'a pas de père. Bah c'est là Joseph Makamu. Joseph a eu moi si na zemi. Yakobo. Comprenez? C'est comme toko là. Zoba na bino ya pasteur wana. Ba depth. Nous on n'est pas des fanakwiti comme vous. A koufeli moi si na e. Nous vous nous. Nga c'est peli. Bango fo ba kufaka. Po bango fo ba ke no visiter Lola. Biso ton dimela Lola te. Mais bango ba ndimaka Lola. Yo ndimaka Lola molingo ke Lola te. Souffrance eza na mukili. Makamutu mabe na mukili. Kele komona maître na bino. Maître na bino aza na Lola. A préparer la bino mbetu ba kiti, salle de bain, piscine, jacuzzi. Nyonso tout Jésus est parti préparer. Do bino ba mitema mabe. Jésus na bino amati likolo. Andimi akufa. Ba buka e kingo. Ba buke makolo. Mikuwa wana makolo babuka e pour akendo préparer les bino paradis. Vous ne voulez pas aller visiter paradis wana. Il faut bokende. Biso to kende te. Biso azwa biso sikoyo te po to ndimaka paradis na ete. Ndeti ngai Jésus akozwanga sikoyo te. Po na ndimaka paradis wana te. Mais soki yo ndimaka paradis wana nzamba azwa yo. Jésus azwa yo. Jésus a zoyo okeno visiter paradis wana. Et pour aller visiter ce paradis là, il faut passer par la mort. Il faut mourir. Donc ba Marcelo faut ba kufa. Ba Marcelo faut ba kenota la ndaku oyo papa la bango bongisi la bango à la droite de leur grand-père. Jésus qui est leur père, qui est leur et puis mutu moko asala ba statue belé. Papa na bango, grand frère na bango, mobali na bango, noko na bango, tata mwasi na bango. Na droite il y a grand-père na bango, bazana ndaku kuna, bazana ba château, bazana ba villa, ezo zela bango à la droite de leur grand-père.
Ce que bolingi ba kufa ba kendo ko visiter droite wana te pourquoi? Il faut pas kende. Hein? Soto bito la Bible, ben nga noye la bino maramba Marcelo oyo, parce que j'ai l'impression que ton dans le maramba Bible, vous pensez que les gens ont bu, ou les gens bazaba nini, ben non, 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 non. Je suis sereine. Hein? À quel moment yo ndibe na nzambe? Makamyo so nzamba tena mukili, ezoko avantage yote. Nzambe na za ya yo? Hein? Nzambe na moko kokine mutu te. Wapesika bomona mutu a créer mutu na mukili. Après le bon, comme ozo yo kelangate na tikio libre champ salandengo lingi. Donc Dieu nous a créé, après moko lembi biso potoza te tito yo kelakete. Alembi biso lobi bon na tebino mabena malamu bopona obo lingi. Hein? Ce qu'on a kopona ngo ka mabe mutu e dominé. Allié pa fandi na ye na droite na ye ya grand-père na ye ya papa na ye kuna tozo souffrir na mukili awa ya ke ko préparer biso place na likolo mais amema biso tout o ke no vivre kuna elo ni na ozela azwaka mutu moko azwi na pays o mibale kuna misatu yo tongeli batu château na lola mema biso mbala moko to ke no komona bisengo muto lobi Jésus t'aime luvunu na yo abanon kolinga yo moko. Moi, je n'aime pas les gens qui sont fantômes. Bino moko na Bible bozo ko interdit batu ba mari de nuit. Bongo ba frère de nuit. Bongo ba grand-père de nuit. Bongo ba to invisible. Moi, je peux être aimé dans pas mouton na éviter na monate. Hein? Yemoko Jésus abi eza blasphème ko linga mouton yebate. O lale ozo lota Jésus ndeti mama garde na osa lisumu. À quel moment mobile yango ana mobile ya butu comme on est Jésus. Azo blasphémer o loti ozo beta magodana Jésus. Jésus là la kabasa batukaka na butu na Saint-Esprit na molimo santo. Vous trouvez ça normal? Oh Jésus t'aime. Jésus il m'aime hein. Ba découvert na nga lia linga ngote hein. Passe na biso mona ngote hein. Donc bino Jésus alinga biso à quel moment? Biso tuna ba ndokito la mukana tongo. Biso tuna ba masumu tozwa respiration ya tongo souffle de vie ya tongo biso tout. Batami Saratola TV. Je pense que mon na habité ceux qui essaient à tout commentaire pour alobi pe na français te to limbo alobi nyonso déjà clair donc so moni mutu alongo saila Sarah analyse alongo saila fallait analyse azviti Jésus Christ pas à l'aise wana isa best tala même combo a traiter les mosai na nzambe pe a se pa na liwa mutu abi ba Marcelo fo ba kufelaka ngana sepeli ba ki visite donc place au péandé na lobike makambuto mona nesa ma na réseaux sociaux fotala ango na deuxième et eza bezi souté moi bilo auto ezo mona na ba réseaux sociaux bezi eza souté donc ba démon penza batinda batu na bango ba kotisi bango na réseaux sociaux ba fula mon pepo ozo mona génération réseaux sociaux mo bimba muta bien zo zalate batu tout bazo ya ka mafinga donc eloko ezo dominer soko salelo mora bien au mona ezana en plein mingité. Mais si vous avez un mabe, ils ont en plaire. Saratola koyoko koloba boye et là on a tango loba na la même expression faciale na yo oza na passe bobo même ta la ba que Sarah a sentir et le mon amutema mais kota la oza serviteur de Dieu ou a cause na attitude yo zanango et azalango vraiment na ba média de dire que lelo pasteur Marcelo aza artère principal ya liwa moi sinaye preuve moi c'est le même jour à Kofi Lamboka ba pa corrier ba tie organisation prophète Denis les sur lobby Marcelo ayebi liwa ya moi sinaye et comme on sama la émission batebeli pe ba comme koloba seriango bandeko no mususu question ya moi mulai tu as le temps de répondre bandeko no mususu pe lelo basiliki le roi ba maniki ba lobby pasteur Denis arrête ça et c'est pas vous avez raison lelo o ya kutaki Denis ou Denis a na raison ya kolobake pasteur Marcelo lelo azana simaliwa moi sinaye na yote loba awa réseaux sociaux comment ya bandoki réseaux sociaux vendent retard à Denis les sinenga au finga ba pasteur mususu. OK. Est-ce que ça la maka? Babo ikotaka ete batu ba pesa Denis les si accès na goût ya ku finga ba pasteur. Eza bato internet. OK. Na ba fanatiko batala biso ba bandoki. Parce que ceux ba boyikotaka dès le début tanga banda ko finga couple Majabo à l'époque. Qui était botika retouché ba sala nzambe yo poza pasteur neni yo pasteur ofinga baninga no pasteur osara na bango be mission ekoli akoli siango na suka nango ye yo ofinga
Marcelo. OK. Mais il est tango tozongi na Rafine Tumba, tanga yaka oloba sur liwande konae, à mon niveau choqué. Na landi denile sazoloba, moi c'est à Marcelo azaki belle ya ba BBL. Mais il y a des nids si moi si n'aya salapé AVC mbange tenga mamukolo ba yaka rappeler yango. S'il te plaît, je n'insiste pas. Non. Nous parlons que des dénis s'il te plaît avec tous les respects. S'il te plaît, Denis a parlé de mort. S'il te plaît, tu peux retirer des dénis. Non, retirer en côté parce que on peut passer lorsque tu fais pas retirer. On peut passer. Non, retirer parce que c'est insulte. Tu n'as pas le exemple. Il faut boyer par exemple na insulte. Pour ça on a fini Denis si yo kanga te na fungolele live. Donc au kanga te na finge. Donc nazo exemple. Mais il y a parlé sur la mort. S'il te plaît. Oyebi que muto akufi a commis faible biso ne photo défendre. OK. Maman ou akufi maman blanche aza faible. Aoya ko se défendre ta lobela Denis Lessi. Biso ba chrétien ndeto lobela. Là tu peux dire ça. On comprendre. Tant Denis Lessi azoloba ngana landa Denis Lessi alela na télévision kolela te mais regret tant ba toucher maman Tina. Ba rappeler que moi sinarana asala AVC. Ça choque. OK. Peu importe la divergence to ba problème ba na bangona Marcelo. Akanga munona Nana Kangamno. Denis Lessi, avant d'Akimia de la Marcelo. Non. Il n'y a pas de pasteur. Botika Biloko yo bozo détruire mers, bo détruire génération oyo. Là tu sais Denis Lessi, pasteur azo le kana télévision sans de azana humanisme ya moto akufité. Azolo bake mobile na yebi liwana e. Soko za na problème na Marcelo, na pasteur Marcelo. Bo traiter ngobino mbale. Zela kunda mwasi na e. Bo continuer guerre na bino. Est-ce qu'il faut au traiter et puis nani Moussa Nanzambe mutazo tenir ba popo ndengwana ke moi c'est pasteur Marcelo azaki kitoko ya ba BBL et tout moi c'est moninga kufi ezala sala ki BBL ezala sala ki BBL te ya yo nini na kati soka sa ki pe bib si on a biso sa ki pe BBL ya ki consentement ya yena mobile na chéri nanga en tout cas na lingo za na taille boy OK mbongo ya bango moko. Est-ce que c'est important ya kolobango ya on a lobby na jour ba loba quand même moi si na e ka ba rappeler que moi sinon ça la AVC il était choqué. Tozu sur Rafine Tumba tant a loba na ma mande kona kufaka ala kila Rafine mabeti. Mais pourquoi ya osala ngona Marcelo? Pourquoi so bana problème na pasteur Marcelo a gardé kanda na e a c'est la pasteur le quoi humain nyoso. Kochana okutu batita mosai na nzambe te po apparemment na Congo to apena basai na nzamba solo na nte. Ça lobby na Congo. Na so mo nje toza suna basai na nzamba solo te. Dieu est amour. Constat yo sali. Oui. Dieu est amour. OK. Beauté abisonine. Quand on parle de le pardon, c'est une puissance qui libère. Bino non ba pasteur bo na ba rankine parce que boko ko senga ba pardon te oyo te ngani. Que Sarah yo kanana mbadinga, senga pardon sa mbadinga pardon. Au moins, que l'église n'a pas pardon. Parce que bah, on a une rancune entre le pasteur. Donc, comme vous avez un pasteur, dans la musique. Donc, en aucun jour, on a un vanda. Likambe komeli pasteur moko songolo pakala yo pasteur olobake ayebi liwa nani nae asala kiboye azongse kiboye. Mais non, so boyo kanana pasteur Marcelo te gardez quand même silence. OK. Combien de fois Denis Lessi a tout élu ba pasteur ba bordi. Ouais, la biso Marie Missa Mabotana papa Sony Kafuta yete. Au palobi il y a deux pasteurs frères moi quand akufa na sidana moi sina e ba bombela biso to ke na ngalema abimisi ba biloko. Est-ce que vous avez ba propos ana est-ce que c'est normal pour un serviteur de Dieu? Est-ce que c'est normal pour la mosala nzambe? L'émission c'est détruire ba chrétien kosili sabango foi na kondima o nyosu to mona o ezami salaba antichrist te abiye penaza nzambe le l'église 3/4 et beba papa o moni ko bato ebele lelo ba pekisa basi na bango kosambela pona ba Denis Lessi olobi bato ebele ba pekisa basi na bango kosambela pona ba Denis Lessi puis bato ebele ba boya kosambela na l'église de réveil pona bato ka ba Denis Lessi az exemplaire te fait écouter que catholique que atinda moi sina na l'église de réveil H de Noé moi ça OK te nga moi si songa na mbali H de Noé pas donné sur moi ça OK était OK otikali kuna libale kufi na H de Noé OK ozonga susté de yo kosamela kuna te jamais lelo oyo point de vue na yo ou bon eza l'opinion na yo est-ce que vous souhaitez pe lelo mona donner ce matin ya moi ça passer Marcelo na souhaiter te ayate
Pour l'année. Oh, yo, Sani. Marqué au la moi, c'est un collègue. Tiens, au tala et pour l'année. Et alors, il y a le bide à ma bena liwa ya mutu mo bo akufi. OK, tel est pour l'année. OK, était ba bambe mabanga. OK, était avant da. Parce que on dirait pas ça parmi bateau ba sepeli pour alors ba ina azana ene na pasteur Marcelo ba na barankine na banga. Voilà. Mais eloko elexanga le pasteur na katia barankine. Nzambe. Tant de la fin où ils sont moins les faux prophètes, le faux pasteur. En tout cas, il y a des toujours vivre apparemment. Donc, pasteur Denis les pendant souvent la peine à Kitty a expliqué bateau. Liwa ya maman blanche. Moi c'est un serviteur. C'est comme s'il était comme là. Toi. Et puis moi comme moi si on n'a pas confié servante de Dieu. Papa, on a comprendre que tu comme une attente de la fin, antichrist a comment régner. La majorité va tout régner les lois antichrist. Bah comme qu'on péché parole de Dieu en place. Parce que biloko pasteur de Nine ça aussi la oyo et au décourager les chrétiens belé batiko sambela. Donc vous avez la même opinion que Maniké. Pour le sujet oyo. Tu as la même opinion. Bah tu belé ba église ba ko pengwa ba te belé ba pengwa obimana kati ya église. Suite il y a un comportement de pasteur dans l'acception dans les réseaux sociaux. Merci beaucoup télévision Zarangonga, nous sommes arrivés précisément à la fin, j'espère que vous avez aimé. Merci na bateau et belé ba la biso le ba partager. Merci à Arlette Magui, ma espoir de la jeunesse depuis Paris et à Badega Schengen 5 étoiles depuis Bordeaux à la biso, à Poupette la française maman cas par cas, bon, bah, on a vitruana, merci à vous. Et merci à Fallon Shirley et Longa, appel code depuis Paris, à Patricia Castanet, la française. Bah, bon, on a Dieu, merci Mbadinga. Merci à vous. Et Nabi qui va te belé, Saratola, Batalio, Baza, Msuba, Ozalape, servi dans ma camouille belé, Otskoloba. En tout cas, ce que j'ai remarqué aujourd'hui, j'attendais pas Saratola à s'exprimer, les lots. Dans le sens que, à part que vous allez nous, le bar, YouTube, mais aujourd'hui, j'ai compris que vous avez Mawana attaque maman attaque moi moi si attaque moi dans Nzambe. Qu'est-ce que nous pouvons retenir dans passage nayo na bi ke ba programme déjà na tata Raphaël matanga déjà ve mortuel Rosalawana quand robima programme déjà pesami et nous attendons aussi de voir Sarato là azala parmi bato ba okende ba lelana pasteur Marcelo et qu'est-ce que nous pouvons retenir comme message na zara penza moto ba trop matanga trop fête. OK. Ce qui intuition nangato esprit nangendi mina kena okendi. Mais passage nanga lelo batbo retenir car Jésus-Christ revient bientôt. Pas dédicace ma bataille. Donc comme une attente de la fin, on a dédicace. Merci beaucoup, nous sommes arrivés précisément à la fin. Si vous avez aimé cette image, vous dites merci à Eldor Moukoko, il était avec nous, et à notre réal aussi, j'ai oublié. Tu peux je sais moi ici. En tout cas, merci à toi d'être avec nous. Merci d'assistance à Batinio Sowazawa. C'était Dieu, merci Mbadinga. On se retrouve au prochain numéro. S'il y a quelque chose à dire, nous serons là pour vous dire together.